Solo la vérité. Président Fati Beto, merci. Mais le comment nangina koloba, président along la miyibi wana oache na place. Bo akosal c'est makambu basal saka Kabila. Deti makamni. Bayibi Kabila lobi ke na suka filme ekoloba ke ceux qui na zaki ata na 15 personnes memboko ebonga. Donc bangonde ba détruire Kabila. Donc ndebe ba yeli susu basala ba histoire na bo ba barterte. Ba toi no somona ba vrai fa quoi. Balongola caméra place wana balongola pe na Jean-Pierre Bemba place wana. Solo la vérité. Na sport, je vois que Batié Kaboulo moi na Kaboulo vraiment. Beaucoup de gens disent que voilà, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup avant d'être condamné à Yewana bon. Topé ça a chance parce que même dans le domaine wana, ils ont tellement assez ma casse. Moi je vais demander et pas monsieur Kaboulo à Kaboulo. Il doit faire un effort, il y a un championnat de Tepefkin. Il faut zonga tous les championnats. Il faut aller en marche. Et puis bazo batwa malamu batia na ba fekufa wana ba classer bango pour que ba travailler pour football à Mboke Mata. Voyez-vous combien to kitaki tina niveau assez. Maintenant il y a vraiment na boula ko travailler parce que Serge Konde to pesa qui confiance wana mais Solo la vérité. Ah ya toki kande toki wana mais to sebelte. To sebelte pourtant pas se baksa mi lisusu. Miyibi bazongi lisusu. Talaka. Donc vraiment to sebelte c'est biso pas sinon vraiment to londe babimis donc pas si kaka ya blo moyo lo ba kutezate. Non, voilà, oui ba de tout no mawala nga fandi ma bangote. Ngandi manga mutu a sélection. Pour Samson est bien andimie na beti maboko. So ça non elo roté. Na ko chanani. Na Congo bafantier. Baki wa bengi mo balikona na bango batira la poche. Yo ba ole so batira ba side. Ba bango pa yeko bendati. Ba to nga immeuble. Solo la vérité. Banda ba guerre banda tilelo. To mona ka ko ba Rwanda batake ba nani parce que batongo bataka biso bazaka banani. Mais to yebike papa na biso Bemba ninga za wana Bemba za aza déjà muto déjà yebi makambo. Aza pe muto aza da combattant et ko sala pe bien que tout ça na posa mboka na biso lelo tout ça na kimia et ça la ka te que Congo boy au Congo problème au boy. En tout cas et ça la bien dit pour ça qu'on peut de toi na posa pour un changement. Solo la vérité. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. C'est ici que nous vous amenons. Dans le plus beau cadre jamais imaginé. De toute tendance, nos clients sont les plus privilégiés. Pour le touriste, vacancier, professionnel. Que ce soit pour le repos ou un passage dans la capitale de l'Afrique, Kinshasa, la Villa del Pirlo Auberge met à votre disposition des chambres ordinaires, chambres exécutives, cuisine propre, spacieuse, luxueuse, bien meublée, afin de passer d'excellents séjours au sein de ces installations. Où que vous soyez, dans les 4 coins du monde, faites votre réservation sur tous nos canaux de communication, téléphone, site web ou sur notre page Facebook. La
Villa Del Pirlo Auberge vous garantit une connexion Wi-Fi Internet et intranet au débit. Villa Del Pirlo Auberge. Dormez luxueusement. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hugues la Coifficoté. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Pas solo la vérité. Bonjour à tous les internautes de Solo la Vérité Télévision, j'espère que vous allez bien parce que nous aussi nous allons super bien. Alors, je suis très heureuse, très contente de vous présenter cette très belle émission sur Solo la Télévision, toujours avec la vôtre bénie aimée, là, Bambo Tebele, la Batutu, Bozo Andabso de partout. Vous savez, nous sommes présentement en Afrique, au Congo, précisément à Kinshasa la Belle, notre pays. Donc voilà, raison pour laquelle j'ai mis le drapeau sur mon corps, j'ai mis le maillot, donc j'ai mis le maillot par rapport au match de la RDC, victoire à nous. Merci aussi à tous les joueurs qui ont joué. Merci à Chancel Mbemba. Vous êtes tellement nombreux na terrain et ça lit bien, bon, ça lit honneur, tous la match retour pour en sorte que bon gagner ce et ça là, Malamoumi. Alors notre sujet d'aujourd'hui, vous savez, nous allons parler par rapport à l'actualité qui se passe sur la toile, par rapport à notre gouvernement, le deuxième gouvernement de Samalou Kondé, pourquoi pas aussi Kolobelango, parce que Zali Makambo, Ezolobisa Moki, Ezolobisa, peuple congolais. Alors, tout ça la boye parce qu'il faut sur la population. Vu que Ezali Makambo Yamboka, gouvernement Yamboka, Bimisi, donc il faut sur la population, Toyoka. Avis à la population, comment bazali penser, comment accueillir, liste wana, comment sepeli, na choix ya mokonzi Yamboka, asali, na bato bazalate, bakomi, na bato bazali sikoyo présentement. Donc voilà, toujours la Sabino, toujours présenté Bino, Batu Oyo. Bakoloba na micro ya Solo la Télévision. Suivez et on se retrouve tout juste après. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa, bolimbi simukie parce que tu as na place na musala au permettre de toujours attaquer quelques minutes kaka. Comment nani papa? Comment na papa Masamba? Otala mwa mingi caméra. Papa Masamba. Papa Masamba to kuti yo zo musala musala ni. Sala musala o te debuyaka ko beta babweki ya oteka to bana ko sana 24 je koko ayo ko buka yo pasali kune date. Ya tine to comme na kati beto sala sala. Mais eloko epesa ka pasi. Mboka na biso ba Congo to vivre par les étrangers. Bato ba tia wana miyibi balongoli moyibi bazongi sie lisusu. Bokange bokotie pour bobimise bopese su poste amene po yiba po ye adala na mbongo bene azole bambongo te. Tiko pepe biso tiko to sala nini? Wana nani ozolobela bongo? Papa o atia na Vital Kamerhe. O atia na économie. Ye wana to sala je koko aya bengani biso. Ba compagnie na Congo nanu mokonja tongiango te. Siko to sala ndeni. Musalo ebokola batebele. Na ba jeune belé bakulu na me ba dépouiller misala o e futa ndako e bokola basi na bana siko to sala nini to na mboko to yiba to tongela ba machete neti nga daki kuluna na tiki na bokola bana omoni o pa o to bako katela onde bato yango to ko mosala onde musala mkonja mboka soka lingi
peuple congolais ada na paix atika biso ka tosala mosala baketia biso mpe dola mpo tokokema mabe tofuta ndako na dola tozonyokwa mabe tomona pena pasi. Mais choix nde batie ya Vital Kamerhe na économie, batie Bemba na défense, batie Peter Kazadi na intérieur et puis batie papa so Kabulo na sport. Omoni ba choix ngo zande. Na sport nde na moni eza bien Kabulo. Parce que jape Bemba susu. Bobi ke atuta ba na mabuka. Parce que bolingi so atuta su biso. To kufa. To ndeti ngai na 5 bana. Musala ka ngona bokolela bana na 4 basi. Oh, 4 basi. 4 basi. Musala ngoyo na bokolela bana. C'est quoi ça nos patrons za no mbongo ebele. Ala patote, na daki kuluna na tiki na bi. Na sa musala pona bokolela bana. Est-ce que so ka ba benga na biso betokozongela. Est-ce que to bano ke kozelaka kwa balekaka na ndimi na la prison. Obetika libanga na parapluie kimi. To bakangi okesa la prison. C'est bon. To vivre boy balingi te to débrouiller. Mais eloni noko loba la mokonza mboka fachi beton zolanda yo oko loba na nini puis oko proposer nini. Tu sais na mokonza mboka tu ndenga tie batu wana asserrer bango bien. Basala musala ndenge ya lingi. Bakitia biso pe dollar pour te vivre bien. Kimia pe kota na est. Kimia kota go pour est kuna awa toza na ba Rwandais awa. Baza na parlement ba député. Total ram konyamboka asala musala tina suka. Total le deuxième mandat tam susu a changer, makambo ko changer. Elo nga le bakande yang wana. Merci beaucoup. Merci maman. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombola ngai Landu Tusiki la Rigen Georges. Papa Rigen Landu. Tozuyo lelo parce que étant que citoyen congolais déjà on s'enrola qui. Da rola qui tongo maman. Tongo pena. Sina sa rola qui donc kuna poème ezate ko bangade. Très bien. Mais par rapport il y a gouvernement deuxième gouvernement il y a Sami Samba Lukonde. Tomoni baliste ndenge bimi pour na tant que congolais au moni yango ndenge ni. J'espère que oza déjà oyebi que liste bima qui. Très bien, on a tous suivi comment les listes ya gouvernement qui publié na RTNC lobby toko type na osala ba analyse par rapport ya gouvernement ba ministre ba remplacer vraiment. Nous avons félicité le chef de l'État na Moussala Zosala et na le lenga ebi ko sala remaniement ya gouvernement et zaki loko tout le monde abandé ko zelango et puis le président a fait on a félicité donc voilà. Mais tout le monde changement et ça a mis vraiment militaire va changer pas quelques têtes alors mais selon ndenge bazolo makambozolo bamapona ndenge batie Vital Kamerhe batie Jean-Pierre Bemba et puis Kabulo yoko le bani pona on s'appelle na choix vraiment na s'appelle na choix premièrement na Jean-Pierre Bemba pour la défense c'est vraiment un homme très 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 courageux et puis na ebiki akoyeba ko porter le sous ba expérience na ye na poste wana na poste ya ministre économie d'abord ministre wana ba eza poste wana eza qui vide alors ba ko remplacer Kamerhe je vois qu'il y a des défis na ministère wana économie vu il y a la réalité actuelle ezoleka na économie ya mboka et puis mboka kazo ko kotisa mbongo belé na réserve na et puis na ndenga zo ko kotisa mbongo belé na ba régie financière na ye il fallait mener za na mutu moko o aza quand même na mayele comment ba ko utiliser pour que équilibre ezala lelo to moni dollar ndenge za likolo pour moi na ministère il y a économie et ça défi pour na monsieur Vital Kamerhe mais je connais que c'est un monsieur intelligent il a fait aussi l'économie je sais qu'il va répondre à ma besoin à peuple congolais pour et ça moment moko vraiment très turbulent na niveau ya économie ya mboka parce que toza moi mke koninga na biloko ezomata il y a des réalités et tout donc tango akoya moi je suis sûr que il va faire quelque chose pour que makambo pe balobaka na ye ça va aussi lui aider na ebiki azolandanga ya koyeba ko se laver na yango ala qui ça vraiment preuve ya maturité na poste na ye o ba pesier à travailler
pour que na fin ya mandat ya Félix Otozo Kenango aye bana koya ko tia sous candidature pour batu ba meka sous ko voter. Donc ça défi makasi na sport. Je vois que Batié Kabulo Mwana Kabulo vraiment. Beaucoup de gens disent que voilà, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup, abandonné que condamné à Yewanabo. Topé ça a chance parce que même dans le domaine Wana, ils ont tellement assez ma casse. Moi je vais demander, et pas M. Kabulo à Kabulo, il doit faire un effort, il y a un championnat de Tepefkin. Il faut zonga tous les championnats, il faut aller en marche. Et puis bazo battu malam ou batia na ba fekofa wana ba classer bango pour que ba travailler pour football à Mboke Mata. Voyez-vous combien to kitaki tina niveau assez. Maintenant il y a vraiment na boula ko travailler parce que Serge Konde to pesa gi confiance wana mais tout le monde bisognos ninga travailler. Balaki nezalai kaka ba réalité za ke mais cette fois-ci avec Kabulo nous sommes sûrs que non. Abandi Makambouana les lots et puis il va arranger beaucoup de choses. Voilà. Tout ce que le gouvernement, on a la président de la République, tout les a défis à Bamakambo et aux la main à remonter en gros. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman Kombonani. Maman Godé. Ma Godé, bonne santé. La santé bien quand nous sommes en Angola en Zambie. Santé ça bien. Ok, bon, maman Godé étant que citoyenne, étant que congolaise, est-ce que son rôle là qui a carte électeur? Nazwaki. Ok, mais par rapport il y a makamde ezako ke na mboka gouvernement de utai ko deuxième gouvernement ya Sama Lukonde to moni batu ya kala. O bazaki na gouvernement ya liboso bazongi ka ba ministre to moni susu na bato pe bazalate. Donc papa Vital Kamerhe bache na économie, to moni Peter Kazadi ya IDPS bache na ministère intérieur, to moni papa Bemba bache na défense et puis Kabulo bache na ministère ya sport. Puis tant que maman parce que maman de bobota ka nation. Au moni yango ndenge ni. Ah, yaya, toyoki kande toyoki wana mais to sepelte. To sepelte pourtant pas ces vaccins lisusu. Miyibi bazongi lisusu. Talaka. Donc vraiment to sepelte c'est biso pas sinon vraiment to telonde babimis donc pas si kaka ya blo moyo ko loba kuti zate. Pas seleki. Mais ce ko ndenge mokonzambo ka sali show wana. Balobi parce que papa Bembaza makasi na minduki yango koza koto ya défense, papa Vital Kamerhe za économie, c'était donc bache côté ya mboko. Ça sûreté que bande Yaya naza sûreté pour des abos donc dans ce monde là passe car la passe donc ils a passe yaya non non mon loko lobate fait batika mon rende tondo qui non boto qui non ka boy vraiment hein Zaka passe. La dollar ndenge mati nande bazobuka bino ba mesa. To tekate mbongo mapa pela la to tekate mbongo emona te donc dozo souffrir. Bino to souffrir bango ba obongisa ba famille na mabota na bango donc to sani. To ndima bango kaka to ndima bango ka. Bozo bi bato musu baza place ba tchaka na ba on place na bazo ninga ko tia ba o bazalaki ba baluka ka wa ya to sani to selelo te. To souffrir to tekate mbongo emona te na mbongo. Bango bazu ba mbongo ba fini ba bombi to sani. Basaka ba pose mtema na bango. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Bonne santé. Ouais, santé qui toque. Nous sommes là. Comment nani papa? Ouais, moi c'est double Rolex. Journaliste double Rolex. Ok. Les journalistes c'est pas trop quoi. Ok, double Rolex par rapport à il y a actualité ça qui s'est passé dans Mboka étant que citoyen déjà au Sanrolaki. Ouais, na Sanrolaki mais ba carte ça ngebungi lisusu des alaka ne to tambola ba nini donc mais faut nazo obligé susu faut na keneba bimiselanga sous carte parce que bika Congo mambo ese belina ote ko bungi sa carte mais nazo obligé faut na kene nazwa sous carte mususu. Mais par mesure de prendre faut ça la ba photocopier ça là ou bien. Bon, ils ont erreur tant to zoaka e ba lobaka na biso to ça ba photocopie mais ils ont erreur ningi zala kaka mais na ebi ke 6 semaines on a déjà na kene pour ba c'est la ngata duplicata quoi. Ok, mais au courant, il y a gouvernement 2, il y a Sama Lukonde et Bimaki dernièrement. Ouais, Toyoki gouvernement, Biminaza congolais, donc photo landara actualité sur les Kalamboka. Tout le monde qui vraiment, en tout cas, ça l'inga bien. Parce que les lois, tu as pour ça na RDC, tu as pour ça il y a changement et puis tu as pour ça il y a développement il y a mboka na biso. Tant que déjà ba bimisi na moni ba ministre ba kisi ba en tout cas il sali biso bien peuple congolais. OK. Mais par rapport il y a batu au moni baza nommé ba o baza quitté ba komi na ba o pe baza ki bazongi.
rôle le bani par rapport à nous. Est-ce que ça bien? Ouais, na CPL d'abord on a moni papa Nabiso Kabulo. Tant que ministre sport et ça les biso bien parce que au moni le lombo kana biso to mona baba erreur ezebele bato ba ocha ministre les mots na habité to rolo ba teke to kota na ba vie privée na mo mais to mona net vraiment net ministre sport to moni le lo to mona ba ka ebele net selon nga tant que journaliste to moni l'équipe le quoi RDC au mona ba équipe le quoi ba vita ba no beta na bangola parce que to on a problème il y a stade. Nous sommes déjà manque déjà il y a travail parce que le lombo on a biso total bien stade oh le loba te belé ba la on fier ça stade de Marty mais tout le monde a négligence ba toilette ça a bien té bambriement mais pourquoi pas ba ça na gouvernement na biso bato ba ministre ba créer nata sécurité mo bien ta police mo et ça un stade na pour la entretenir stade na biso tout on a to loba et ça la marté to ebi papa Kabulo aza moto lelo biso ton to ko la to za bana mike to on a la TV to ebi ebi mambo sport rebelle et ça la fait bien nenge ya koti asala nenge bato basala kite to senga ye alanda penda ba asala penda musana ye parce que eloko kokote lo ko musala ezati soka sali bien en tout cas to se perdre mais na nenge na nebe expérience ya papa Kabulo et ça la bien et puis na sepeli sous na ministre ya défense parce que to mona lo lamboka na biso so total bien banda ba guerre banda tilelo to mona ka ko ba Rwanda batake ba nani parce que batongo bataka biso bazaka banani mais to ebi ke papa na biso bemba ninga za wana bemba za aza déjà muto déjà yebi makambo aza pe muto aza da combattant et ko ça la fait bien que tout ça na posa mboka na biso lelo tout ça na kimia et ça la ka te que Congo boy au Congo problème en tout cas et ça la bien pour ça qu'on peut dire tout na posa pour un changement na mboka na biso. Mais par rapport il y a Vital Kamerhe président Vital Kamerhe débatté président Vital Kamerhe débatté tout monde est économie parce que azap économiste ayebi donc président Fachi a aussi comme na ba sentiment tant ba moni déjà ba tché ba poste wana parce que là que ça keneni parce que après ça peut ba tu sous chance ba travailler pendant 4 ans tamsuye mongo tant que président de la République à comprendre que ah son a tché lelo mutuboye et ça la bien vous comprenez il y a un moment na tché bango donc to pesa bango chance parce que so mutu non na salité toko juger ndeni ozo comprendre donc ba juger mutu tant que na salité donc ngana lo bala boka ke ne ba pesa ba poste ba sala toi na posa ka ke maramou ezala développer et ça la vision mais nini boko lo ba pe na nouveau gouvernement o ebimi boko ça ba nini o peuple congolais ils ont besoin nango bon peuple congolais d'abord ça un problème il y a social biso to voyageur ngana otaki Angola to zaina président Miel de Son to zaki na Angola to zaina ba kafufu to mona na Angola pena eza nango grave penate yaka lokwa Congo mais au moins pena que un angolais net marolia ba bulango souti au moins que mutala mungi na tongo pena ke pena tamso pena to anoko ta ba restaurant moi pena na ville bo OK na ville pena bo ke restaurant pena tamso 1500 kwanza mais au moins pena ba tilinga 7 misu na ngombe ba tilinga tamso loso bulai et puis bakabelo na il y a 1 litre et demi ya mai donc moi pena ko dame au vidéo moi ne dame bo moi na tongo comme sous ba 15 moi na ba bengo soki na restaurant oh mais on a lié contre nos facilités donc et ça là déjà bien que mon que peuple angolais aza au senti que ali a bien au moins mutu mo bo tala loboko tala jeune au senti que mutu au vivre moi si ben mon que jeune fi mo tala tonda pour anini fina bango za bien puis biloko za moins cher OK maintenant ba wenze na bango mon apena que ça na 10000 kwanza au sombi pantalon jean au sombi catch au sombi 3 body au sombi tamsuna chapeau au latipe ozomona bilo wana tout et ça la bien donc bato ba pesi bango o ba pesa bango lelo bazui ba poste et loko liboso no d'abord bata no vie sociale ba congolais ont souffrir trop congolais ont bien té congolais moral et beba yomona congolais comment on y atient dans le kolobo mona siliki pour ani moral les bien donc bazwa makamba zwa pena ke batala non ba intérêt na bango té bata non intérêt peuple azo souffrir tala le dollar na c'est combien dollar autour na muso mona 23000 bat muso 22500 bat muso 24000 c'est pas bien. Le lot économie nationale to bito c'est pas papa Vital Kamerhe batala non ma économie. Le lot Angola ba lira kwanza lombo na bango za la valeur mais pourquoi biso dollar na comment dominer franc congolais za la valeur c'est pas bien. Donc ba konzambo ka botala pena likambo ya social. Et le gars ngana no ba. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Bonjour maman. Comment nani papa? Jolie Mavinga. Papa Jolie Mavinga, tozuyo mukie parce que toza na makambo itali mboka. Déjà étant que citoyen, est-ce que déjà on s'enrôle là ou soit carte électeur? Ah oui, c'est la joie. Très bien. Mais on a bien makambo de Kalamboka par rapport au deuxième gouvernement ya Sam Lukonde. On a bien. Au lobby on y on mona non listing on ebimaki. Bon, ndé na monaki côté sur la CPL, côté sur la CPL.
Ah bon? Bah côté au CPL non. Normalement, dans le premier ministre, il faut pas changer. Bah chez le premier ministre, il va salaire déjà. Parce que banda banda qui est là, on va salaire ça té. Bah tu vas comprendre. D'être le ministre, il va salaire au moins qui va salaire té. Bah bazé belé. Bah on se presse na ko ba on se matikali. Mutu moko oya ko lobala akoya lobala biso qui na travailler bien na mandat na ya ça té. Bah double mandat point. Peuple toujours là, et là moi ça les matin na nyonso. Congo ça kufa. Tous les là. Et là moi ça les matin na Congo. Soubati ba ministre soubati bango pona nini. Pour bâtir la ministre ceux qui va travailler bien. Mais va travailler bien té bango nyonso. Bana même la premier ministre na bango. Va travailler bango bien té. Mais soit oya sika bache bato bazaya kité ba lokola ba Jean-Pierre Bemba na défense, Vital Kamerhe na économie et puis na Kabulo na sport. Bon, pour la rapporter Jean-Pierre Bemba la CPL. Pour ngako de bala lo bango bala kala ba la défense. Parce que nabiki amuta kanda. Pour la yé na CPL pour Rwanda ko sakana biso de azana. Moi ba des bien ko ça. Pour la Kabulo. Papa Kabulo na yebi. Nazambanga trop. Na CPL nde ba tia la to mona skombanga na ye, so ko sala biso apporter biso nini. Pour mais ayebi sport. Sport est à maloba, ne aloba na écran, aloba na radio. Sport est action. Total a escoyo, yé wana zui. To tikele bongat. Biso ba kinwat, to jarara musala malamu. Total a escoyo nini ya kosala. O ya porter biso na sport. Ya sika. Pour la Vital Kamerhe vraiment Viola pendant la vérité fort. Viola pendant Viola ça to a déci la Viola. La Viola belle dans Likonda. Likonda na donc biso to souffrir ba chômeur. Tala tika kata pour la Viola. Et tara méchant. Mais pour la Kamerhe vous a contenté. Na contenté? Na contre Félix. Na contre na ngo pour la Kamerhe parce que Viola belle dans Likonda. Obi wa Viola ba belle dans Likonda ngoti ba le maté. Hein? Bazolia. Balia raka. Biso de olia journée. Hein? Balia rappé ezaka kocha loboko la CT mais balia ba tcha sous loboko la C. Na nyonso yo te ekwela se wana balolanda ngo. Ezanini. Kindoki. Mais tant que Congolais pour na yo selon yo okoka ko penser ezala nani. Na place économie. Oui. Ah. Vraiment. Na voilà, oui ba de tout bon ma wala nga fa ndi ma bangote. Ngandi manga mutu a sélection. Pour Samson est bien intimé na beti maboko. So ça non et le côté. Na ko chanani. Na Congo ba fantier. Ba ki ba bendi mo balikonda la bango ba tshela ba poche. Yo ba ole so tshela ba side. Ba bango pa yeko bendati. Ba tonga immeuble. Ba tonga ba sila bango ba deuxième bureau biso to kembanga biso a Congolais to yeto ya kotika bango. Ba kaboli pouvoir. Munda mutakaboli etende bilanga na ye aliaka na kwena ye. Na mokonzi mboka tie bango suivi pe zakala ngo tie na mboka Congo. Comme ça pe mboka moko yiba na yo tchala libenga na yo kende na yo. Moi une semaine à prison au kosi malade au fièvre. Biso fièvre wa traiter ngo ya bango na poto. Mais moyibi la personne te assure que des poteaux. Bino si tu bino ba journaliste papier akanda. Nandeni. Pour détournement bolo bakana. Ba détourna kanini. Bolo bakande vol ba yibaka mi yibi. Bolo ngla moi de bino ba journaliste surtout la bête bino po. Faut que le bana na ki papa bino yibaki. Ko ate papa détourna nini. Ngala habité so hôtel ngoto tanga ngabi détournement. Ozu eloko ça ki chercher côté mususu. Mais yo zimbongo à l'état, au tient la poche dans des dames, la basse, dans ma canne, au régnier. Au salé peut faire, il peut au l'acception d'Obina. Pour la viola, dans un méchant mabé. Pour la caméra, à l'acception à fait, ya. Au salé fait, il au l'acception bisso. Bisso de nos Kemba. Moi, bien, on a mis on a passé. Ce que yo autres, on est tourné là, au Yibi. Pour bien le baron de tourner, on a méchant. Madame, le lobo le baron, Yibi, Bayibi. Bayibakat. Et ça m'a monté. Tu as aucun population au Kemba. Si vous avez battu, vous avez un bangoana. Vous avez un bangoana. Bledi papa, papa, c'est le parlement. Bande pour que vous boutu. Papa wapi. Papa la binoana, c'est le parlement. Papa la binoana. N'attends la communauté pour la Kanda. Président Bosso. Et Yabino. Pas ça, on est le côté.
Il a une population dans le Parlement. Président, il y a un député. Il y a un député à Binois. Pour la photo à Bangote. Bazo a dit que oh, il y a ça, il y a ça. Ah, il y a comme ça. Oh, mais pas besoin de pour l'année. Bah ça comme ça. Bangote, soit Parlement, soit Sénat. Au qui dit sur ce côté, il y a pasteur la biso la pasteur voilà pasteur voilà. Pasteur là bala loba makasi, oui bien loba makasi face au pouvoir. Mais l'action boy est l'autre. Mbanga bina ngane kaka yé donc qui tient des comme ba couleur belé. Ça Dieu va ça Japon pièce Japon tu vas chapeau ba couleur belé tu vas orange ba vert citron tu vas kangote. Maintenant comme moi les pièces la main comme ba couleur belé ba orange ba jaune ils sont ba vert citron. Viola le ba belé pas ça là. Kabala le ba trois critica ba tout mais tu peux si bonga. Zéro. Bandai tiens, bandai lui ça va bandai tiens. Tiens la bandai. Molili courage que ça sauter. Tolo bani. Mais mbanga godepoi mbanga les cailloux et logoté. Au ça et logoté. Nous allons y passer non papa. Merci beaucoup. Bonjour papa. Ah bonjour maman. Comment nan? Comment on a Claude Kabongo. Papa Claude Kabongo, tout le monde va sanzete na garage te peso bon samutu kato le karamu pe. Te na yiko bon samu mutuka donc otala muninga na maître Nzambe. Aibani Congo mi bon samu mutuka ndé omona na fandisi na PC mutuka ko bon ça. Très bien. Papa tant que congolais déjà au Sangola qui oui mais na sala salolé comme en tant que congolais na sala salolé très bien sans problème en tant que congolais. Par rapport il y a Makambezo le Kanambo katomoni deuxième gouvernement ya Sama Lukonde Bimi tomoni ba ministre ya Kalabazongi pardon mususu pe ya sika bazaki te bakoti yo tant que congolais omoni yango ndeni ezali malam c'est ponanga hein ezana ngo malam mais par rapport à mususu eza malam ou bien mabe mais ponanga eza malam parce que mokonzi mboka moni bisika oyo kezo tambola te ndazi batu bako sala bisika wana ndio monde ya chibango bisika wana. Ce qui est à mon avis qui va toi bazo mériter il faut que vous bazo mériter que ko pesa bango musala basala hein makambo oyo so eleke c'est eleke mais pour le moment ils makambo mususu il faut que landaka vision ya mutu moko oyo basi basali ya mabe mais pour le moment tozo landaka mboka évoluer et que manango malamu bato ba se fait là dollar pe kita bato ba se fait là c'est ça le problème. Par rapport il y a choix il y a Kabulo na sport par rapport il y a choix il y a Vital Kamerhe na économie pardon et puis choix il y a Bemba la défense comment on dit pour nga ils ont choix malin choix ils ont kitoko pour nga kitoko makasi parce que apesi net vive Kabulo azaba vient na biso déjà biso dans to botamite to côté bango na sport ba pesi musala pour expérience hein marqué que bato bazolinga ete que to ba musu bazo mezana pour nga Kabulo azo mériter bisika wana ezala Kamerhe ezala papa Bemba bango ma caméra c'est le bon pour la caméra azo mériter place pour ngai mutu na mutu azana opinion na ya kolobela mais pour ngai tozo pesa mutu na bisika azo mériter parce que azo mériter c'est le point na ye ozomona économie ya mboka pour le moment yebande ko yenga talaka na instabilité ya mboka pour le moment hein mboka bato bazo la par-ci par là mais pas même il faut qu'on soit batu que lelo que ba ko stabiliser mboka Moussale Salema, moi stabilité en boka ko mona na bato se trouver, c'est ça le problème. Hein? Muto azali ki place na zo ko kate. Pesi bato bazana poids ya mboka nde bone pesi bango wana. Na ko lo ba susu neti papa Bemba. Bemba kuto zo mériter na isika wana. Hein? Défense wana nde yango wana penza. Hein? Bato ya poids. Neti ba Bemba papa Bemba wana c'est une bonne chose pour nanga. Hein? Neti to te Peter Kazadi. Azo mérité. Hein? Peter azo mérité. Peter ba pesi musala yango bandolo ba mingi. To mona tsiko bilembo na Peter Kazadi. Hein? O bandolo o bandolo ba mingi na bando sebela ko solo na maloba na mingi na ba ko s'exprimer très bien. Mais to pesi musala ya ministre de l'intérieur. To lingi to yoka kimia na intérieur nyos ya Congo. Et ko zala malamu pona biso nyos. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman. Bonjour papa. Bonjour. Comment on papa tala moi caméra moi mimi. Bon, comment on Bertrand. Papa Bertrand, est-ce que tant que Congolais, est-ce qu'on s'enrôle qui aux en carte sélecteur? Oui, nana carte sélecteur comme épreuve na relaxon ba moko. TVR radio. Voilà, papa Bertrand tonito tout na mutuna par rapport à l'actualité ça qui s'est passé na mboka, to moni gouvernement, deuxième gouvernement ya Sama Lukonde Bimi.
tomoni ba nomination ya bato ebele toyeba kala lokola papa Vital Kamerhe, lokola papa Jean-Pierre Bemba, lokola papa na biso Peter Kazadi, lokola Kabulo na ministère ya sport. Tant au mona ki na nous liste wana ebimaki ba kombo na tangelo tant au mona ki ça que non de. Salenga passe makasi. Et salenga passe na sepelité. Na lali pété. Oh. Na lali té sepel singa pété. Ni ce que sepel si oté na kati. Bato wana ba miyibi. Ba miyibi ba vrai miyibi so miyibi akala bozong sabonka na pouvoir. Miyibi bozong sabona na pouvoir ezaka bango nde bako sala ngana ko sate. Bezaka bango. Bango nde basala ngana sala te. En tout cas, tamuke sepe singa surtout Kamerhe. Vrai fa quoi. Chege munene nde omoni wana. Kokaisa te kende na oloba boye. Bokaisa kende ngana za contre yete. Muyibi munene abandi ko yiba kola. Amposa mboko ekufa. Jean-Pierre Bemba a salé le côté. 1 + 4. Jean-Pierre Bemba Zakana Aïbi Akei. Siko, Bami Biana Bozong Sabonga na pouvoir pourquoi? Bamba Kissia Makasia, Nzamba Pambola Baron. Mais tant que Congolais, nous avons baboué, mon konzambo ka fachi béton, azolanda yo, okoki kolobana nini, auto okoki ko proposer peni deni yo kozana ya malam au chef de l'État à côté ya CP. Bien. Bona mon konzamboka. Merci. Président Fati Beto, merci. Mais le comment nangina koloba, président along la miyibi wana oache na place. Po akosal c'est makambu basal saka Kabila. That's makamni. Bayibi Kabila lobi ke na suka filme ekoloba ke ceux qui na zaki atana 15 personnes même beaucoup ebonga. Donc bangonde ba détruire Kabila. Donc depuis bayeli susu basala ba histoire na bo ba barterdi bato no zomona ba vrai fa quoi ngana ke iba ngata mo chombo na ngana nzela bokainga bokechanga na prison yo iba ba million et comme détournement. En tout cas papa alongola bango place wana che bango surtout Kamerhe akiche koto wana pourquoi tambongo na économie. Oui, bien mbongo. Caméra mona mbongo te. Amona face mbongo te. Yako ozwa banki mobimba pa ke non chez. Voilà la vérité. Ndena ebeli Kamerhe, nde azana mida bo. Ako récupérer banki mobimba mida ke tonga na poto. Merci beaucoup. Bota bota ya mida te. Alors récupérer toi question na poto ba ketonga ba sa makam na bango biso to souffrir balongo la Kamerhe place wana balongo la pe na Jean-Pierre Bemba place wana mais proposition non yoko baba chana na place wana ngai kutu na kolo baba lukata mutu moko boya sika ona yebi makambo ana te ba ke cheya ta place wana avanda atanga pe bakozwa ngape ba chenga na oyiba te. Yo ibate. Ngaza muibite. Ya solo. Oh, tala. Yo gérez bien, bien. Ngaso ba chenga place wana. Na keso mbaka villa na mikile sili. En plus na kimi mboko. Merci beaucoup. Merci. Ah, Kimangati. Merci. On va revivre ce soir. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. Je suis très heureuse encore une fois. Vous avez bien entendu comment la population congolaise s'est exprimée au micro des Solola. Vérité, c'est à vous de voir, c'est à vous de juger. Quant à nous, on dira que revoir. Mais avant de le dire, j'aimerais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Glody Concert depuis les États-Unis. Jonathan Wawa depuis les États-Unis, salutations à toi. Pourquoi pas aussi à Chico Salada depuis les États-Unis, Bolandi Bisso, tellement ébélé. Merci d'un migrant derrière la caméra. Merci à tout le monde. Double Rolex, il nous a suivi depuis quelque part. Salutations à toi. Et merci d'intervenir dans Katia.
interview Nabiso. Alors, je vous demanderai juste de vous abonner massivement sur notre chaîne. Continuez de liker, mettez vos commentaires. Si vous avez besoin peut-être de nous dire quelque chose, toujours avec le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Continuez de nous appeler, écrivez-nous. Nous avons besoin de vos suggestions, vos remarques, vos encouragements pour Essa Labiso Malamu Mingi. Merci Nabino Nyoso Bolandi Biso. Retrouvez-nous très prochainement. Bye bye. Pas solo la vérité.